journée. Banandier Congolais Télévision, Mbote, Bisika Bozomi partout dans le monde entier pour nous Rolanda Bisso à travers chaîne YouTube de Congo Live. Mais ça on le Blabino, mais matali actualité politique ya mboka na biso Congo. Le Penza, tuzali awa na parlement debout, victoire na Mangai. Et si quand Penza te kokuta na bongo na président Panzu, azali moko na kati ya UDPS na Penza to sur la question d'actualité ya mboka na biso Congo to sur la paix mais matali parti au pouvoir UDPS sinon maye ça passe destitution ya mwana mboka Jean-Marc Kabund azali bongo président AI ya UDPS pe matali Vital Kamerhe mbote président mbote mama journaliste bonne santé nangolu nankolo to zamalamu bonne basangwa UDPS ko keno lengeni parti au pouvoir tozo bunda par la grâce de Dieu il a côté les missa IDPS et faut fonctionner normalement malgré moi ba difficulté à mike mais kala mingi te to kosilisa yango. Oui, président Panzu Mikole ka ki mona ki penza kuna na Assemblée nationale mona mboka Jean-Marc Kabund azali président AI ya parti de IDPS et penza azali bongo destitué kasi ye akenda ki kuna na pour na été ba réhabilité kasi to kozela cour et kokata mokola lelo kasi to moni sous plus de 1500 signatures et signamé sous pour na kaka destitution ya mona mboka Jean-Marc Kabund lo ni penda ko ebisa ba mboka ba kolanda na tina destitution mona mboka Jean-Marc Kabund nalingi na corriger eloko moko Jean-Marc Kabund aza secrétaire général ya UDPS nommé par le président du parti Félix Antoine Tshisekedi et Azalaki est nommé d'abord par le président Étienne Tshisekedi wa Mulumba, reconduit après le congrès par le président Félix Antoine Tshisekedi, exerçant ses fonctions à secrétaire général, a eu mandat spécial pour Asala intérim ya président Oyo akendaki na magistrature suprême entre période ya élection na ye na période ya investiture na boye to zonga na statut na biso to appliquer statut na biso selon l'article 26 donc triumvirat na kati ya kani batolinga to gérer une période transitoire oyo kozala gérer collégialement pour to kende na congrès. Il s'est fait malheureusement hier a eu mandat spécial wana à se servir nango pour atikala président AI ti kolekambula mobimba. Ça fait une année je crois et 6 mois n'est pas si oyo tozanango bino pe ba journaliste bozana pas si wana parce que boyo kaka président AI aza président AIT aza secrétaire général exerçant les fonctions du président du parti en attendant le congrès qui va élire le président pour na IDPS président ba nomakaete président ba votakaye. Allez lokola yango ba mi kakatano oyo azui Jean-Marc Kabund na parlement qui est notre frère auquel biso tokoki ko sepelate mais au moins nous reconnaissons que FCC bazana majorité na parlement lokola esimbité yena FCC nde basala ki complot na bango na la mukwa po ba évincer ye et bandi na Jean-Jacques Mamba mutu ya MLC pour que ba député ya FCC nde ba po bakisa manakati wana po ba kende ko kwisa Jean-Marc Kabund mabeto malamu nyoso oto koloba c'est parce que peuple congolais a votaki mabe apesi majorité na batu oyo balingaka peuple te FCC nzoka nde kaka ye moko mutu bauti ko kwisa ye kaka mutu ayebisaka peuple congolais ke oyo akozala contre FCC aza contre Félix Antoine Tshisekedi sikoyo lokola ye akomi contre FCC to yebite soka akomi contre président Félix Antoine Tshisekedi to yebite mais néanmoins nous avons constaté que une majorité qui a décidé d'évincer quelqu'un oyo pona bango bazomona aza indésirable siko biso ba membre ya IDPS o to siège na biso na parlement te to kosala nini to sana eloko ya kosala te ko marcher pour le président il a bien te démocratie o biso to
tobundela ti tokoma lelo ezande démocratie ya ko respecter mibeko. Donc soki eloko esalami nango selon mibeko ndenge ezosenga biso toko kende ko marché te ya lobaki ke muto ya kotelemela FCC a telemeli président de la République alingi biso pe to telemela lisusu président de la République neti ya telemeli biso moyen to telemela président de la République était pour président de la République asa ponaki muto ya ko remplacer madame Patricia Nseya nde esika wana bino ba journaliste nde sengeli bosunga biso ba IDPS potango biso tozoloba bino bozo kende kuna koloba ke ono président Panza za contre Jean-Marc Kabund. C'est ça le problème. Mbeba nyonso ezosala mingi lelo eza bino ba journaliste boza ko aider biso te lelo likambo oyo ekwei Jean-Marc Kabund azana difficulté. Jean-Marc Kabund azana difficulté parce que batu oyo biso tolobaki que non il faut président a nommé informateur pour informateur a lukela biso majorité na parlement. Jean-Marc Kabund a bloqué yango alobi que te majorité ça déjà ya FCC ya bimina Nehemi Mwilanya à l'époque président azalaki na libanda ya mboka alobaki que soki nazongi na renommé informateur bosiko yo président atoziye apesi ye premier ministre ndenge a lingaki bazui majorité oyo eza nango majorité parlementaire te majorité wana yango ezokweyisa ye nde biso tozozela soki cour constitutionnelle ebongiseli biso makambo parce que eza na AFDC oyo azozela peut-être tokoyeba ndenge nini toko transformer majorité wana elongwa na droite ekoma na gauche wana nde sikoyo tokosepela na pouvoir complet na minute oyo toza na pouvoir en ndambo toza na président de la République n'ayant pas la majorité auquel chaque fois qu'il va nommer les ministres il faut tosangana na FCC soki tozwi majorité wana tokosangana lisusu te tokomi sikoyo na autorité na biso konome ba ministre na biso ya majorité na biso sikoyo Jean-Marc Kabund il est en train n'est-ce pas de souffrir il est responsable de sa propre turpitude biso tozo bebe kilandaka ndenge président sa ponaki remplaçant ya Jean-Marc Kabund cour constitutionnelle tozo zela soki lelo et pesi position ceux qui peut réhabiliter ye akende ko bundana majorité wana menzoka nde toyoki déjà basi ba comme na 350 personnes signataires oyo ba signé déjà pétition contre ye bon total anano hein. Oui, président Panzou, chaque fois, chef de l'État qui a une nomination, toujours na FCC. Tout le monde chef de l'État qui a une nomination mandataire. Tout le monde a une FCC parmi bateau penza ba zuboko ba umeli mboko etamboli malamote ba zongi susuka na kati ya nomination tout le monde Lambert Mende José Makila na bino ba IDPS comme la nomination na kozongi saka bato na pourquoi pas to ba jeune opé ba bimisika ba mekana ko tambwisa mboka kasi bango ba na expérience ebele kasi ba ko sa musama lo to kozwa ba jeune ngo ndenge nini toza na majorité te question wana na yebisaka bino mbana mbala bokendaka kotuna ngo Jean-Marc Kabund politique eza dynamique oyebi tangu président azaki na Gaborone avant azonga tanga lobaki a renommé informateur po ayebaki ba politicien congolais ba baskilaka na bango facilement. Vous comprenez? Tango informateur alingaki akende kosala musala to lingaki kozwa na biso majorité wana. Boni Jean-Marc Kabund a court-circuité président majorité baskile eke na kamususu. Toko bundana majorité na parlement te toko collaborer kaka na bango. Bandeko oyo bazo critiquer Fachi, a nommé Lambert Mende, a nommé lisusu José Makila. Balingi asala nini po ako changer na constitution te. Ya azana ye démocrate. Toko sala na bango mais oyibi tokangio. Sikoyo ekomi politique ya Fachi ezasu ya Kabila te. Lokola état de droit yango wana ezokozonga ka maleme na nzela responsable nyonso azo répondre na ba acte na ye okotuna ngai boni yuma nanu bokangi ete botika biso justice eza indépendant na cadre de séparation des pouvoirs chaque chose à son temps tant que comme temps ya yuma pa ko kende ko répondre na ba acte na ye to landa nanu to lakisa exemple ya oyo ya biso moko yango tozo lakisa directeur financier ya maison civile ya chef de l'État
penza azwi mbano na ye soki ya mobesu azwi abongo ya kokauke kozala ndenge nini bayebake tozokene malembe ba oyo bazo critiquer Faci lobi ba kobeta maboko ba obina na balabala. Oui, président Panzou, tout le monde nous état de droit penda et ko zu penza et si kana mboka na biso Congo auto bande ko be la butumo état de droit to bet affaire Vital Kamerhe depuis to banda ki penza procès na ye to na plaidoirie jugement dernier eza mokolo ya le 20 juin analyse ni pendo ko sala na ndenge penza ba sambisi mo mboka Vital Kamerhe ko kene na audition ba témoin ba défilé ki penda ba ko samba président Panzou. Ministère public a bien été essayé Vital Kamerhe a bon 20 ans de prison, topé 15 ans, il y a des travaux forcés. Au Kolobani na affaire Vital Kamerhe. C'est un grand regret. Moto beaucoup tanaki na tango pasi. O andima ko partager pasi na yo. Azumi kakatano. Na isika yo oza incapable ya ko bimisa ye. Nzoka nde toza na politique. Toza na état de droit oyo eza na séparation de pouvoir. Justice eza pouvoir oyo ezokanga na président de la République, na président ya parlement, na premier ministre, na ba gouverneur, institution oyo ezaka na pouvoir okanga bateza yango wana. Président de la République akanga mututé ya ko traduire yo na justice. Mais pouvoir wana eko kanga batunyos. Siko yangonde mutu ezosa musala lelo. Vital Kamerhe c'est un ami avec qui on a partagé le douleur. Yeba yango kutozwa ki na Genève ezala ki kumoko ya lisekité ya ndima ki ko partager moment de douleur wana ensemble na Félix Antoine Tshisekedi. Nzoka nde tangu basanganaki bayokanaki awa tokozwa mboka toko instaurer état de droit. Justice faisonga na place nango. Na landaki interview moko ba journaliste moko basungaki ngai bazo tuna Vital Kamerhe siko awa bino biozu pouvoir awa. Eko sala ndenge nini pona makambo ya mabe nyonso ezoleka na mboka bi non mutu na mutu ako répondre na ba acte na ye de victime ezaye. Sikoyo président Félix Antoine Tshisekedi tout en compatissant na douleur mais atindaki ya ibate atinda qui a détourné mbongo ya l'état te siko yeloko la détourné basinya ki pacte na Félix Antoine Tshisekedi ke biso to koyiba te biso to saela mboka siko yenda kwei na mbeba a répondre na ba acte na ye devant justice. Président de la République azo compatir na malheur na ye dire ka ba chef de l'état ko zota moi mesure de grâce te ou ta pas ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi akozwa mesure de grâce ndenge nini yo lingi soki bakangi nani président ya Sénat oyo kombone za nani Tambwe Mwamba po yepa ko répondre pona bambongo oyo awiti kolia ya Sénat tango ba okanga Tambwe Mwamba nani akokende kokotela ye président de la République et kokoma contraste Shadari akotela ki yuma baki oro meka simba yuma ba kopelisa mo bazo simba ye tango ba interpellaki na justice Shadari asalaki nini ye moko ba botolaki pasteur passeport il fallait que na justice a voyager lisusu azaka na kisasa ndaku wa bato azwaka justice ebotola yango te justice ebotola ndaka leta ezongisa na leta Shadari asala nini abongo sikoyo Shadari azana eloka usalelo azana eloka usala te devant la justice ilo ne kosenga justice na biso na matali dossier wana vraiment ce qui azali bongo fautif ba dossier ya Kamerhe ngape soki na yibi lelo na yibite soki nani akotela ngai ekokomela ngape osikoyo eza tour à Kamerhe elobi tumba azana malchance Kamerhe azana ngo asangani na IDPS IDPS abundi 37 ans pona koluka état de droit na démocratie siko démocratie yango eye état de droit yango pe eye siko ozoyebisaka muto abundaki 37 ans pona démocratie kaka mbula moko kaka babandi ko appliquer état de droit alo basusu te to ko appliquer sur état de droit te tozonga la système akala pasi ndeza yango wana po ya sanganaki na IDPS état de droit en marche coup de chapeau Félix Antoine Tshisekedi mon président respect tozo tosayo
Oui, président Panzu, comment pousse un peu mon na souka émission na biso. Tout le penza lelo to moni ministre de la justice mais ko ça la déclaration par rapport à liwa o ya juge président abanaki penza affaire 100 jours juge yani o ya kufa ki penza bo bande ko bela kufi na poison kasi lelo après ko ça la autopsie ministre de la justice a bien été ya kufi penza na matali substance toxique kasi to moni famille na lelo ba meki ko ça la ba meki pe ko réagir na réponse wana ya ministre de la justice babi ezali bongo lokuta ndeko na bango akufi na yango te tango balobi emboli d'origine toxique poison bato balingi baloba nini toxique eza nini mama nayebi te bino bato ya français milai soki balobi ke produit oyo eza toxique bandeko ya famille bakokinga na kamwe kutu bango ifale babeta maboko ti amboli wana eza d'origine toxique, c'est-à-dire amboli eza provoqué et continue un système ya fonctionnement ya mutu et que est bloqué ma kila. Siko il faut ba luka substance toxique o ekota ki wana e uti wapi. Substance toxique wana e utaki wapi. Est-ce que e utaki na cache-nez? Est-ce que e utaki na micro? Est-ce que e utaki na mai amelaki? Est-ce que e utaki na biloko aliaki? Français monoko ya bato ezoboma biso bato tozwa ke occasion ya komata mwa ngomba totali tango balobi emboli d'origine toxique, autrement dit poison. Donc ministre de la justice a cité aboyi kolobake eza poison moko ekotaki na nzoto ya mutupo et la musa cerveau ya bato ezali poison de ebomiye justice te mama siko justice ekendaka malembe oyebi po bazwa ba preuve intellectuelle oyo kamere a détourné nango mbongo esengaki 5 mois ya enquête kokende poto kokende na ba banque kozo ba relevé bancaire koyeba mbongo ebimaki mukolo nini ekotaki mukolo nini nyonso wana po baluka origine intellectuelle oyo esalaki ke mbongo ezwa nzela mosusu boni okosenga justice kaka lelo akata makambo justice akomene ba enquête. Je crois que bazuzi tango bakozwa sanction na kanda ya ndeko na bango akufaki ba comprendre que nini amboli d'origine toxique wana toxique ekotaki na nzoto ndeko na bango eza po azalaki kosambisa kamere mani atielaki ye biloko wana. Donc kamere il faut azala victime ya liboso na yebi ka kozwa plus de 20 ans. Alors, plus de 20 ans, parce que 20 plus 20, 40 plus 2, 42 plus 5, 47, ce qui va salir moyenne. À quoi risque comme on a 25 ans? Ah, au monde auteur intellectuel, à comprendre que français a milaye kokaki nango kobiki sa yete. Moyen passé n'est pas chef de l'État. Yaka ko kote langa ezate po bastigna qui déjà pacte. Biso toko yibate. Pona ko la kisake toko yibate. Chef de l'État balobi que directeur financier wana azana ba relation d'alliance familiale pour maison civile eza makambo etali ndako ya chef de l'État tala a balancer ye akena justice. Boni yo muto witi libanda boko zwango. Oui, président Panto, comme na souka émission na biso, tout le bien homme est collé comme na CENI. Hein, tout le monde peut na IDPS, bon, peut na bateau, bazami, société civile les alliés. Pourquoi pas qu'on a tellement monté moka ou na ngambo ya IDPS pour qu'il ne ko remplacer comme na CENI. Car FCC na FCC. Biso toza ba démocrate. Pour na biso CENI eza instrument oyo permettre mboka ye organiser ba élection ya bien toko influencer te tolingi nde muto ya kobima azala congolais oyo azana mutema ya Congo oyo akopelisa moto na mboka oyo lokola tangwa malumalu te
toko influencer le côté mais to lingi ba oyo bazokolo ba ke bango baza batu ba te ya kabiso na ba église ngape naza chrétien avanda na église na kina koyoka liloba na nzambe yango efasona ngapo na za la sérieux ndenge naza lelo maman moi je suis sérieux so batenga na pesa Vital Kamerhe na linga na yibate pour naza na IDPS na yibate donc c'est parce que na sambelaka alors soki batiaki nga kuna nga na linga na yibate siko bandeko ba kotia kuna toyoki ba pasteur ba sango ba bato ya sérieux baza kuna bapesa biso mutu oyo toko sepela oyo osala biso nyamu lokola ba oyo ba lekaka na bambula oyo lekaki te IDPS ko influer te IDPS c'est un parti démocratique c'est un parti de droit na yoki mituna wana partout oh non ndenge nini IDPS azotala kaka boye te IDPS azotala te IDPS akosala kimuyibi te mboka na biso tolingi et bongwana tokende liboso. Merci mingi président de la fin na message ko ngana zana nga membre IDPS nazo senga ba combattant IDPS ba kende na ba sentiment ya ko soutenir ba individualité parce que na minute oyo IDPS au pouvoir ba to bazana conquête ya kowela ba poste ba koma ba conseiller ba koma ba ministre ba koma ba mandataire ba komi siko na discours moko ya koluka kotambusa ka makanisi ya ba combattant ya IDPS nzoka nde biso IDPS toza parti oyo et réseau respecté Mibeko et réseau respecté répartition équitable du revenu national en tenant compte il y a tendance au tozana ngona kati ya IDPS il y a babisika oyo tozali représentativité régionale tango tokopona batu tout en tenant compte na méritocratie kotia batu oyo bakoki na bisika oyo elongo bani soki esengi bazwa Richard bazwi Richard soki esengi bazwa ngai bazwi ngai soki pe bazwi yo te kolela te kobimisala yango pe trouble te ndenge oyo ake na justice ekomi koluka ba député bakufa tolingi makambo wana te tolingi mboka na biso ekende liboso que le changement soit un changement réel IDPS parti na biso to préparer l'an 2023 pour que to élire sous président Félix Antoine Tshisekedi pour à compléter oyo asi abandi lelo na 2023 to silisango to pesa au peuple azozile pa na biso matondi mingi matondi mama Balandia Congo Live Télévision, Tokombongo na Souka, Toembeki Bino, président Panzu, Azali, président du Parlement debout, na Victoire Awa, na président fédéral, Yafuna Awa, na Victoire na Mangai, na Epenza Tosolaki, sur la question d'actualité à Mboka na Congo, Tokombongo na Souka. Merci na Ozaki Bongo, na Sima Caméra, Guy Botombela, merci na Bonus Bandai partout, c'est les Tunga de Lausanne, Bambote Nayo, Cherim Pia, Bambote Nayo, j'en suis bon papa social depuis États-Unis, na Pesio Bambote, Ngam no Songi Zambazon Tetokutani, na Miko des Agricoles.